kila monde napesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolinga na ya diama Gisele Umba kolinga na. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Biso tout se concentrer na guerre. Na guerre on a eu à renoncer que faut contre la mission na Congo. To kota to contre la baote na Congo. Tout se to retomber sous na ba même erreur. O ba boma Mamadou Ndala, colonel Mbunza de général Mbunza Mabe. Tout to retomber sous na ba erreur on a té. Vous comprenez? Donc tout ça dans l'esprit na guerre. Baya mutu no asi ndenge général wana oya na nord qui vona gouverneur wana lobaki peuple il faut se prendre en charge tozo ba machette tozo ba lance tozo musée déjà ça lobango musée déjà ça lobango hein pour guerre wana bango quand c'est bunda maka kuna écoute ailleurs de eko yati na Kinshasa ndenge ya to penser mais na makasa nzambe na makasa mvuluzi kimbangu mama tipa vita mwana mvuluzi mama vakala mambala bakoko mangongere bakotelema tokobeta bango frappe. Vous comprenez? Donc je sais que Félix Tshisekedi c'est ça très traité na défaite Félix Tshisekedi c'est ça très traité aloba moi likambo aloba moi liloba contre Kagame soko lobi ngote c'est-à-dire ti le peuple amona yo za mbondo za bololé. Donc on a mis en lobate ingeta na pesi mbote na soki boyoki yango me bo pété ba plante problème toza nango lelo a soki congolais nyonso azwi conscience te mpona kolibere mboka na ye ekozala pasi. Est-ce que Kamere azalaki prisonnier? Non. Tout bamoni baosala bino omoni problème na bango a bazoyaka kolakisa bino biloko déjà eza indifféré. Donc bango basali déjà film na bango batali pe film PDG sili babandi suko basali sous deuxième film est-ce que bazui film bango basala ki avant batieli bino na télévision boko motala tant botala film on a ba préparer film mususu ba yotiela bino. Donc chaque fois bango bazotala ka ba film on est comme déjà indifféré parce que bino ba congolais bo kansango za yelo kwa sika tout est déjà planifié. Même les combats M23 soit disant M23 même bakor ya Nairobi ezalaki déjà na programme na bango mais ba créer événement pour ba kende ko signer biloko wana bino moye bango te o ba botoli so bunagana o mais bango ba yeba ke Félix yemo yebi ke no ba ozo bunagana selon ba accord o ya signa isa na kati yango moni ba congolais ta ba tunanga o mais odo ba botoli so bunagana ndeni ozo lobate o na loba ndenge nini déjà bango ba sali da film pe sili bango ba yeka otela bino film na sika bino boka sa film za sika nzoke za ya kala film za ya kala. Yango na lobby il faut bozana ba technicien mutu so aleka zo loba vidéo a sa vidéo pour na makamba Congo il faut y na matière ekota bino na cerveau aya ko ganga te lokwa perroquet. Allô? Non, donc tout tu ekota lango nzoka tout est déjà indifféré. Likamba Vital Kamere azaki na aéroport azonga na jet privé na futa kyango na futa mbote bana Congo mobimba mbote balandi ya Diamant Noir TV izangai na yeko pesa biso sango na kanisa boyebi tolobelaki makambo ya le 2 juillet lelo le 2 juillet tobengi bana Congo nyonso to solola mboka na biso ezotamona malamu te mpona nini bakongole tosolaka te bakongole tozaka na bokabwani wana kuna bango lokwa basali bango kuna boye lelo le d na 18h tokuta na biso nyonso na Vitry sur Seine na 18h ekobanda na 18h na bengi congolais nyonso to bengi si ba mama combattante ba mama congolaise ba organiser eloko moko to solola na bana na biso na batata na biso mibali na biso nyonso tokutana tosola pona Congo na biso ezotambola malamu te lelo tokomi kaka cible na biso eza Rwanda mboka mokie ezoluka ekotisa Congo na selalisa Congo na mabele pona nini po bakongole baza na stratégie te po bakongole bavandaka te bayokana po bakongole basola te monoso asolaka na intérêt na ye moto nyonso alingi kaka intérêt na ye monoso alingi komona kaka kibongai na yebi ki ba marché za lelo bato ba marché pour na Congo lelo eza mabete mais boye ba ke na 18h to kutana na Vitry sur Seine
tosola makambo etali mboka na biso bato basola soki Rwanda lelo komi na force obi bamboka msi komi na force pamba te bavandaki basololaki mpona makambo etali mboka na bango so bovanda te eloko moye marché eza te fo bosola boyokana bastratégie malamu bosola malamu boyokani nde totika nani badifférence na biso wana kuna leki moninga na nini wana kuna leki na nyonso wana kuna za mayele ebele mosusu aza zoba ye kaka soki ya temba bato nde baoyoka ye tusa yango wana bazosakana na biso yango wana koavanse te na mabele na biso eza kitoko mboka na biso eza monene eza bomengo ebele bato bazouta bazoya bandeko na biso bazokufa likolo ya koluka bomengo eza mpona nini mpo biso tosolaka te mpo toyeba nini totransmettre message na biso na peuple oyo aza faible na kati ya mabele biso tozala na diaspora fai topesa bango makasi tolakisa bango toyebisa bango eloko nini tokoki koyebisa bango donc yango wana nabengisi tout le monde tobengisi tout le monde mwana Congo nyonso ata oza soki nani yaka eza makambo kaka ya mboka eza pona mabele na biso soko lingaka Congo en tout cas cette fois-ci tosola makambo ya Congo kaka tozosola kaka Congo bambote na oyo nyonso bolingaka ngai eza ya kuya bakembisa ope bolingaka nga te boya tosola pona Congo mbote na balandi nyonso ya Diamano à TV matondo au sein de FARDC élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous... Étoile moko kaka na mapeka na ye. Mais azwaki audace ya koloba. Aza même pas chef d'état-major général. Aza même pas commandant suprême. Ok, makamone sa makamone ya commandant suprême. Peuple sa telemi. Mais bango bazo zelani. Bango bazo zelani. Bango bazo ke des négociations. Basoda mususu ya bapaya baya. Omone teke bozo memela kaka mboka mokumba. Bozo memela mboka kaka mokumba. Ok, yo moko za na une forte armée. O ezali peuple. Prenons l'examen. O ezali peuple. Hein? Na so nazolia olia na bana na lia na bana po papa nanga yo wana ponga na lobi bongo kaka papa nanga bakaka azakolia na bana pe ya sonam papa Sébastien akufa na yeso kazolia ko pesa mbote ta komona te komoni yo mtazu alumwa ko pesa papa nanga mbote te mutakufa na yako mona na sama beloka te internet yali méga cher. Esprit za esprit au petit wana mbi. A hérité que pays na yeza na problème. Parce que bango so ba simbi micro baloba makamba Congo te. Akoye ça va tourner l'évangile selon qui? Voilà. Oh, biso na diaspora. So ki bato bazaki discipliné. So bato bazalaki discret. Mbele to beta resu makamba musique te na diaspora. Malheureusement. Parce que ça la combat ngo bemba yebi na bango ngote mutayi ka ko sala vidéo ka po bomo na ya lobby mais en réalité azo maîtriser ne makamba ngo yemo ka zo lobela te maintenant au sa ndeni ko pekisa mutute mama na ngaumba oko pekisa mutute baloba ba mataba kita congolais moko taza kuna akodi maka kamera yiba kiti ayiba kina complicité ya bakozi wana yibani mais moya sukwa maezate tanga ba mutu yosa komona kamera zoleka position boza tala moibi e komisa tala moibi ya kamera yo tala moibi ga mwana komore ya ngona komona kolonga sute tala moibi kamera zoleka ako efasa ngone bako sala ngona bako kele basali na papier basali nini mais congolais yosa komona kamera bajetikali oyo bazalaki na kati ya armée rwandaise ndenge baye kokoma bakonze pa na biso Kobanda commandant Ipo obenga commandant Ipo un Rwandais aye kokoma président na Congo. James Kabarebe aye kokoma chef d'état-major na Congo. Undabatware aye kokoma général na Congo.
Makenga ya M23 aye kokoma général na Congo. Ordonnance Hippolyte Kanambe Mutazo signé. Roubero aye kokoma vice-président ya sécurité ya Congo et finance. Bozali komona bisika o bazwa biso. Non, le lobby les 30 Boyoka bien le 30 juin 2022. Le 30 Tolongo 0 Tikali 3. Juin et ça les 6. Bo 500 et ça les 9. Boko Makimbang N Liboso et ça la 9 lettres. Vous comprenez? Ah, baro bois que la bune sous ba salité koleka. Vous rêvez ou quoi? Esprit n'est pas belle là. Vous tika ba jina bila musique. Yamana no to na bila musicien. Bo belle la ka divinité nigne. Bo belle la ka soi-disant nanga solo ba komona. Quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. C'est pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit, ah, il faut négocier. Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Est-ce que bango bakoki kosala pe lokola bango te? Bon, au moins ba déshonorable. Ba déshonorable na bino ndé ba telemi wana. Oui. Bazo sa ila bino makelele ya bangungi. Hein? Moi ngungi so aleki na matoi na yo hein. Alu atali makelele pokola kenai. Ba ko sabino. Oyibi mutu babenga kaye mutu soka za président de la République bon. Na Congo lokola boza na président te mais nazo pesa exemple. Mutu soka ba bengi garant de la nation. Oui. Président de la République yende a orienter la population. Oui. Donc on peut ce exemple. Moni Laurent Désiré Kabila malgré ba erreur na talaki tanga mona ke yindi ye muta telema ka lobaki. Oui. On comprend. Nanda ko muta lobaki za papa, subuza na papa, mais biso toza na papa te. Siko ye mwana Tshisekedi azolo belo ko moko te. Ba o nyoso ba so makele nation ezelo ko moko ta. Batu wana baza ba déshonorable pona ba salaire bazwaka. Baza ba déshonorable pona intérêt mboka te. Nana yebisi bino. Ba tia bango wana ba yebiso ba kanga monoko na yo, zwa jib, zwa kambongo no par mois, makamuso etaliote. Ezande wana. Merci. Voilà. Biso bolo belaka STT mama nangeza Congo mobimba ndeza na maladie moko maladie yango komo nango occupation. Oui, Congo mobimba mekuna siko muto moni ke bazo boto lango baba noko kata kote kuna yango tozo temela mingi kuna po kota te kote na biso nyonso tuti na Kinshasa. Te ndenge zali wana mwana Tshisekedi tanga signaki ba accord na bango andimaki ba accord signaki na ba. Et bazali na ba fonction clé ya mboka na biso. Bazo gérer économie ya mboka na biso. Bazo gérer tout, baza na mon partout. Baza na mon partout. Parce que ngala mona kindeko moko moninga moko na yebie azape officier azaka kuna na Goma kuna. Na tuni na bi mais pourquoi botikile bon kaba kota na bango te po bozaka na bango wana. Ayebi singa bi oui justement problème ezana ba yaki ndeta bandi ko beta so masasi ndebiso to sala ki mo réplique moke. Mais bato misusu basali na bango réplique bakena Uganda, ba misusu bazongi kotoyo to tiki na biso bango territoire parce que eloko sala eza te odon. Ngala bi oui justement oli bobo misabatu. Oli botinda bana batu na ba front baki no bunda. Ba bunda contre qui? Po ennemi aza na commandement na bino. Ennemi azala na bino. Ennemi mutasimbi renseignement. Pourquoi botinda bana batu baki okufa pour rien? Utika bango. Dango moninga na zoyebisa kaka Weranson, Jibin Piana, Didier Massel, Blaise Boula, Adolphe Dominguez, Ale Makaba. Bouye baki situation wana eko perdire éternellement te na mboka wana. Na place ya ko blesser ba Congolais.
na place ya ko prouver ba congolais on a likamna le 30 juin boursa la ba déclaration que bokobeta te pombo keza bien te parce que soki bobeti boyeba ke botikali na dette moko boya peuple congolais un jour boko payer yango toujours la problème mususu awa comme les Sokoko Laurent Masokoko faut kanga mbanga na ye faut kanga vraiment mbanga na ye donc place azala ye ba ngabonde ba kombo to tanga tanga ata ngate mais botu le pourquoi to tanga ngate ata ngote po ani azo regarde parce que ça moi je suis quelqu'un sauf qu'il a ligné s'en charger na yo donc na s'en charger na yo type nda et débordé. Vous comprenez? Il faut déborder pour n'avoir pas de diamant noir. Dans ça, on a un diamant noir au Pixanga. Na ko kena ko ba confrère no msuto ba collègue no msuto na oyak na ngamo ko pena na s'en charger na ye au moni na to ba likamo mutu o azo se contredire na ba propre propos na ye asam talibo maza détraqué mental vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui moi je crois que si on a pesa diamant noir mbongo na olobake na pesi diamant noir mbongo ya ye parce que ça langa musala moko azo kumisa ngai mais na olobate que na pesi diamant noir mbongo pona ndaku na ye pona ndaku no na mobile no na bana na ye vous comprenez? Donc na kata combat on a ba plateforme ba CCDP ba peuple mokonzi ba fédération vous comprenez? Ba biloko ze belé vous comprenez? Donc atika ndeko familiariser combat et là on peut ça de kanda ya wana vous comprenez le diamant noir donc neto zaboye a on me mona porte à porte na Dubaï oh ngo sala bongo ko ma PD yé asala pas Zoé tala ka mta sala pas Zoé petit frère ya Kanambe ya sala hakuna asala hakuna ba batoni so ba bisa biso za hakuna aza pio na zo biso do yé batinda ki ba bikende ko déstabiliser combat comprendre banda na flatterie mauvais carte ba beta ki azo kende na peuple mokondi yazo kanzane peuple mokondi chef a combat OK yazo kanzane boketu nde président ya combat ko na combat président zalakati yo pese mbono ba boketu traitant na boketu tika ko familiariser batunion surtout ngaza combattant na lialar na ye jamais abenga nga pete pona ko linga peta benga nga on a tout na po abenga ngate na yebi yeti nga yo yebi nga na za très sage na za enfant intelligent nato français asuka yesi ko yo na ngola na bileta na yo ba makambo asala na ngola la ki commissionnaire ya kanti so Congo ya la bien nda sala ngona Congo pona vana na ngola donc atiko ko donc no azana azangole atiko kipe ma ba congolais azangole ah pena ngola ba ngole pe ba bi musique ya sute ba bona ba ba ko yembela ka mpela donc de tu faisais ça pexime mo dans combo na été to te ngala tanga kombo na nkopo ke na pa ite po mo ne yoka ngaso batinga lora soko bona ko bete mabe ya leki wili musheni ya leki didi kinwani ya leki eme soko faire aleki ba Adolphe Chilamwina bango so batangola ka batambongo ya batambongo ngala kumisa pe bango te mena na tangili bango ponga na Jacques na kumisa ka batuté comprendre na pesa exemple soki ya leki bango ça apparaît ya na bango so batangola batu so tangiwana ba utangola ba za na ngola ba investir na ngola donc so siko ya leki bango apparaître na TV na réseaux sociaux na média alo ba na leki bango tout à l'heure ah moni siko alo akasa lekati ale ka yo sele alo banam na kombo na ngameka défier alo ameka ko ba kombo na et puis ana poto et ana ba catégorie ya batu ba vanda na poto pour comprendre ngo bien pour azana na poto ta yebite baza isa combien de catégorie batu so ba vanda na ba cité bana ma massa e batu ma bépé o comprendre batu mususu pe bazana ba bata kalme lingana wa makambute batu mususu pe bazake so abata mina ye nde ya lobaki na odombo yo odombo yo senga pardon odombo senga pardon nani ya bi odombo il vit avec ses propres sueurs ozo mwa yeso ba do pesa ndela bino bona ba police bona et puis combien de fois biso ko ba garde à vue ba casier judiciaire ba te beba ya ye dia bi procédure ndé kindate asa na ezoba kayona zoba na yo mutu bo zoba donc asa fermé
afungwama te nde bawili moshene batambola partout comprendre badidi kinwani ye afungwama te zoba moko donc ayebi na ye te qu'est-ce qui se passe en Europe, la justice c'est comment, la loi c'est quoi. L'Europe ce n'est pas l'Afrique, hein. L'Afrique muta bomi muta côté prison babani ba pesi mbongo ba bimi, c'est pas l'Europe, hein. Ici à l'Europe donc magoto ba mo corruption banda pas ba français mais ici so côté hein. Ndeto ki camarade no côté na nani camarade na ex camarade obengi nani ex camarade mole ini bona nini atikaka nga nakende efo te nakende kusala soda te po soki nakendaka mosala soda mamu Gisèle Wumba makambo oyo tozomona na mboka lelo elinga kozala malamu te po bato neti biso tolingaki toagir. J'ai un esprit rebelle moni nga nazali na famille ya bamulele Pierre et c'est là où on m'a donné aussi le nom de Pierre. Donc biso tozali na ba esprit otobengaka rebelle tuna mutu nyonso ayebi makambo ya Congo tuna ye mumbunda akoyebi so bambunda bazalaka ba rebelle bazalaka na ba esprit rebelle. Alors tango Kagame wana azoloba mase Karwanda wana kamboka mukeboye eza lokola kaka Kinshasa kamboka mukeboye oyo baza soki 10 millions d'habitants alors que biso toza plus ou moins 80 millions d'habitants et avec 80 millions d'habitants ba jeune baza combien de pourcents ba jeune baza combien de pourcents oyo esengeli ba enrôler bango bapesa bango formation moko ya mbangu pona tokende kobanso ndenge babomaka biso ezali pasi babomaki biso pona bazoboma biso pona ko exterminer biso tozala te na mokili eloko oyo bango ils n'ont pas réussi depuis l'époque de bakokaki koboma ko exterminer biso te po toza peuple ya nguya yango bazo continuer yango ti lelo oyo kino lelo oyo bitumba oyo tozobunda bandeko ezali bitumba ya mosunite ezali bitumba ya molimo tolobi kombo de l'unité et de la cohésion nationale. Je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut, avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers, appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement, et grâce aux actions spécifiquement entreprises... Pourquoi bazongisa abi mon major pourquoi bazongisa susu ba Rwanda te na mboka na bango? Ngai na yo tuzo de kwa tuni mutuna bisona tuzo tuna mutuna muna
Rwandais basi ba violer ba accord nyonso ba signer na bango. Mais tozo zilani ni pour bisope action okolo bana monokote na violer. Tona encore déjà suspendu na monokote. Il faut na action. Man soto ko sala il faut dans la action. Bango kuna ba sala action. Action oui. Bazo bombarder, bazo occuper ma bele na biso. Ba kotisa ba tona armée na biso ba vandi. Non. Soki to boy ba accord wana tozongi sape bango e pa na bango. To sali biso mute bango ne bazo violer accord liboso. Tozongi sa bango e pa na bango ezali mboka na bango. Alors soki balingi ke ba koma province na biso ba yibisa biso to annexe yango on ezalo musu mais bokasi na biso ne ko senga ke to sala loko na to ko sala. Mapinga bazwa bateau bazali bien formés, bien entraînés, mieux équipés, mieux payés, motivés, formés na ba élément ba uti na ba province mususu. Oh bazali kuna na STT, bande kona biso kuna bazali déjà envahi. To former bango, to équiper bango malamu, to futi bango malamu, to tini bango na ba commandant na bango ba kepu de période bien déterminée. To kosala makambo wana egosila. Tozongisa ba infiltré nyonso na mboka na bango. Tango bakozonga kuna ye mokonzi na bango akozana d'abord na difficulté à gérer bango. Mais soki tosali yango te yazo tujuka na lolendo wana na arrogance wana na orgueil wana. Vraiment. Solution ezaka ka moko mama Gisèle ezali solution militaire. Basoda na biso bazali capable. Balakisaka biso armée. Oyo ba le 30 juin ba défilaka na côté wana na stade de Martyrs armango eza wapi. Alors ngana kotala na lobby Kagamazo loba pourquoi il sait pourquoi il parle. Il sait. Banda balaki koloba côté na biso kutazo loba te. Oya biso président nie. Alors côté la pe misu na yozo mona kaka mai. Zwa misu ya président na biso na ya Congo, zwa misu ya Kagame. Na misu nde bayeba ka muto azana pouvoir, muto azana puissance. Na misu, quand vous regardez le regard de cet homme-là, Kagame, ça vous pénètre jusque dans votre être intérieur. Mais tant que vous êtes là, oya biso président, misu mai. Et ça, c'est la puissance à s'appeler guerrier. Alors, comment si koyo bino boko kende ko punda tegeni de balobi armée na bino za infiltré. Vous avez plus de 500 officiers supérieurs oyo bazali ya Kagame. Oyebisanga boko no punda tegeni. C'est pourquoi monaki musée Laurent Désiré Kabila avant bunda na bango et donc le bossa sala kini abengana kinanu ba oyo ba infiltré ki biso oyo ba yakinayi. Alors, bango faut d'abord ko benga na bango, bazonga na mboka na bango, toti kala biso na biso, poto se réorganiser, to sala bango offensive. Bino boko bunda ndenge toza na bango na kati ya armée, toza na bango officier supérieur, toza na bango na kati ya sécurité nationale, toza na bango na kati ya service de renseignement militaire et civil, toza na bango na kati ya police, toza na bango na kati ya administration. Toza na bango na kati ya diplomatie. Yo yebisanga boko bundisa bango ndenge. Boko bundisa bango ndenge. Impossible. Il fallait to banda na débit na ko bengana na no ba oyo ba kotela biso par infiltration. Po bayebani, na bisika bafanda ka bayebani, na misala basala ka bayebani. Décret ka ke kwei pan. Bino nyonso aéroport. Regagnez votre pays d'origine. Et si li, oyazana kitona balobi commandant baza kitona oyezo formé ba soudan na biso. Ezana maboko na bango. Yebisanga yo ke noko bundisa mutu wana ndengeni. Alors, nazomona oyo bazo sala wana eza ba aventure. Batika ko bomisa batu na ba aventure. Nenge ba uti ko bomisa notre élément. Oyazo mériter lobby bango na ba Mamadou Ndala. Basala bango monument. Oya bango bana bafandi bazo sakana na mbongo ya république. Bazo sakana na ngolo kola bazo
bazosakana na bandika lokola bazosakana na nguba oyo baninga mosusu bana na bango bakende kokufa na makambo bayebeli tina te nga nazomona guerre wana eza baaventure mamugizel eza baaventure bayebi kojouer na temps bayebi ke congolais ayeba kosaisir occasion ya problème aza nango te sikoyo tellement bazomanipuler bino bien parce que baza na batechnicien baza na baspécialiste oyo bayebi kojouer rôle mpe bayebi kojouer na temps problème toza nango ezali ke bacréer événement oyo nyonso ozomona bango nde bacréer yango sikoyo bacongolais bakoti na jeu na bango sans le savoir eza na temps moko boye bokomona silence moko précaire ekosalama problème ezali Félix biloko asignaki na bato wana ya kosode territoire na biso na est biloko wana nyonso tout lelo ekomi koréclamer Félix biloko wana ekomi koréclamer ye problème toza nango vrai patron oyo azodirige mboka na biso bien c'est Paul Kagame et son grand frère Kanguta Museveni mwana Tshisekedi azalaki agent ya batuti depuis kala Félix wana est-ce que bozoyeba ke Félix abandaki komona Kanambe koleka kutu Mende koleka Boshab koleka Obebinak koleka Kimbuta est-ce que boyebi yango wana ta ona ndenge babengelaka bato moto attention mpe awa okokweya oui ça c'est pas faux ça bakoki mpe koboma mutu mpo babengaka na pression mosusu aza na kayu azosala ayokapena alo naza na miniti mingi te mama kwei fulfule ezobima na lopitalo toke na lopitalo balingi osemba ye te mpo na $400 kaka na kati sikoyo mise odi basaki opala yo vitesse wana ya maloba tala ozalaki no calme ozosala na yo oza no bien telefone bamoko elili ozwi telefone oyambi allo otie boyo bakopesa ntango répondre te bango bonjour eza te allo oyokanga déplace nanu ayebi esika oza te mazotino déplacer nanu longo place ozali déplacer nanu naza na kayu naza na mosala bamindeli bazotalanga na yambi yo kutu mpo na moni appel lobaka na koyoka yo déplacer nanu nabia olanda nabia nanane baka boye mama alamuki bien te tolamuki boye fulufulu bibila zolo mama koyi neti sikotaka koyi tokoyi na hôpital mama meme na hôpital batoro fa basema $450 na kati na kredi mingi te bamega na mutu azoreporte match kutu bien sikoyo mutu yango yo kotuna question sakati aza bamega te sakati mega baseki ya 450 ezalaki na asengi 450 yo mama botanga bandeko balingi kosimba ye te so basimbi ye te akokufa na kosala ndenge nini 450 alors ozoluka soko solution na précipitation soko oza moto asango baboite basali mama pa comprendre te asemika soki eyebanaka ndenge nini so bakabuli bien te moko na bango mpo congolais na trahison aleka juda moko na bango kaka mona ya fosini kofunda nga te mbongo etindaki mama belaka na ye te tokabulaki yango bazopesanga ka $30 na kati ya 50 wana bapesanga ka $30 mama 20 epuis bango bazwi mosusu na mobali ne kutu akoma kolia na ndaku ozomona akota na cope moto so amonika trahison bolenga ça va poto jour moto akokweya ya solo po malade ya solo ezangaka te mona ezali mona pena mama asali crise ya solo bolia 450 même pas un mois moto wana otinda susu atindi susu te ale bomisi mama ya solo wana mege kozala ozoyamba te azorapele o kaka mpo bango balobaka pena ya tobengo otiela biso répondeur oyokaka lingala okaza yo moto otielaka bango ya sise tobenga o pena otiela biso répondeur ozoyamba te me bato bako besusu kizengi koleka occultisme asali bangunza bolobi vérité te botiki susu badati wana botiki soi-disant wana yape
bangunza nyonso ya Congo na bi boza lokuta bobetaka code ya salité soki vraiment bobetaka code ya solo kimengaki ozala et puis boko sesu na komba kimbango botika lokuta boko si na komba Jésus Christ ça signifie quoi? Ça veut dire cristal ozala propre lokuta Bible na bino batu ba fandi ba sel ba décision pour batu ba yoka makam na bino lokuta na lobi yango lisusu advoa na mukini mubimba nyonso eza nango jeu nyonso eza jeu eza lokuta nyonso eza lokuta indépendance yozo mundendo yo peso indépendance mais nde ba lokuta mais parce que vous avez pongi même en 1960 mais lokuta donc Afrique mubimba to baka Afrique ezaka bengele te en fait ezaki to sangisa makila parce que tu bête na simate ya ngone bomoni Afrique mubazaka bakizengi mukie karande ba ebi connexion mukie kande bazana mayele mukie parce que bomona to bota bana ba ko mapika mayele bazana ngote faut le monde okende classe te tango le bomo moi tango bandi masolo mama sala makamnyo tango bi ma PCP mayele nyoso parce que bobo sani parce que en fait ekotikalaka ko révolter bana ya na biso jamais mwana Congo akoki kokende koloba ke Rwanda eza partenaire potentiel ya Congo. Jamais mwana ya Congo akoki koloba ke Rwanda Rwandais banya Rwanda baza ba frère na biso ndenge Félix Tshisekedi azoloba. Jamais bakotikala koloba yango. Ezali film oyo ndenge ya Hitler ba nazi ba bomaki ba juif yango asali. Mais tangu ba bengi batu wana nyonso ba bengi conseiller communal, ba bengi député azalaki wana, ba bengi ba juriste, mais biso ba mfumu to vandi biso ba kolo mabele. Ba bengi batu o balobaka français. Et ba bengi biso ba kolo mabele te. Thierry Michel azalaki dessus. Ndeko moko tozalaki na ye ya mwasi azalaki wana. Abi mais loba zwa parole na oba bana na biso ba yebi biso te. Bana na biso ba yebi ki bokonzi bo biso te, bana na biso ba yebi Congo te. Un intellectuel c'est qui? Un intellectuel azali mutu oyo azali ko défendre ba problème sociaux ya mboka. Ba koko na biso ba kei université te. Ba koko na biso batanga balobaki français te. Ba koko na biso ba yebaki Bible te. Mais ba koko na biso ba batelaki mboka. Mundele aye pa na biso aye kokuta organisation. Aye kokuta architecture bandako ezali ba fenêtre ezali ba porte ezali kasi ba kangaka yango te. Wana biso ba mfumu to kokamba mabele. Mfumu azali wana pona ko éduquer population coutume. Et ba chef coutumier o bazali wana pona ko batela pe ko bundela mabele, ko batela ko lengela mabele, chef coutumier ko koteka mabele te. Mais pona lelo biso to kato ezali tampon, ezali caché au tikali libela. Et olongate. Il n'y a pas moyen de convaincre le moto. Pour bamboke bimaki. Pour nani le juge akufaki. Pour azali kolinga la vérité. Yango babomi. Siko bakozongi se na bomwe. Mais tant que bazongi se na bomwe te bato ba baka ke caméra ibaki mbongo. Na complicité na bakozina yi. C'est ça. Donc ezali un mauvais signal pour la nation parce que outil la sommet de l'état. Ezali somo. Ce que je sais. Ba miyibi musu ba banga suite, ba miyibi ane sa cravate bazarana ba. OK. Maman Gisèle. So kangi ministre ibi akotuna pete yo po ibaki. Yo kanga pona yo ibaki. Exemple où les colotis. C'est ça, l'exemple vient d'en haut. Et ça c'est un signal moko fort. Mais ce qui montre mon soir c'est pas à peine la preuve naï. Yo bonaboy ala ki sipe yo mais yo boyiba ki taba document de zango yango ba document ezali ba ko efasa mo sur Twitter ezali signal mabe pona mboka na biso to zana bitumba epai
bazo distraire bato côté mosusu awa ezali mawa mpona mboka mais bazobosana ke ntango bazosala yango peuple azoyeba te mais peuple ezoyeba peuple eza informé bayebi ke mbongo ebimaki ezali détourné ezalaki bayibi yango mbongo ya leta L'image, c'est d'accord. Ça va? Voilà, bien, napesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.